Mbote na biso bandeko ba Congolais. Nayambi bino na kati ya émission na kati ya chaîne na biso Genovic TV. Na émission na biso oyo ezali ebolamusi ya mayele ya ba peuple congolais. Lelo na ye liboso na bino poto lobela likambo oyo etali marche oyo opposition ezali ko organiser le 13 mai ya année oyo. Kombo nanga Madame Gislaine, naza mwana na bino, naza ndeko na bino congolaise. Nalingi to réfléchir ensemble par rapport ya opuyani ya marche oyo bazo organiser. Balobi objectif ya marche oyo ezali pona ko dénoncer insécurité na kati ya pays na biso. Ya mibale balobi bazo dénoncer o ezali pauvreté na misère ya peuple. Ya misatu balingi balingi ba forcer, balingi ba exiger na kati ya marche wana ba exiger nini o ezali tenir ba élection dans les délais constitutionnels na kati ya mboka na biso. Peuple congolais esengeli to fungola misu, esengeli to réfléchir par rapport ya organisation ya ba marche oyo ba opposant bazo sala. To boy makambo bazo sala te, mais tolingi to yeba objectif na bango oyo balobeli biso ke eza pona ko dénoncer misère, ko dénoncer insécurité, ko exiger tenir élection. Pona ngai en tout cas ezali bongo te. Bazali koninga ko dénoncer nini insécurité te. Wana nyoso ezali ba mascarade, balingi ko dénoncer misère ya peuple ndenge nini. Wana nyoso ezali ba mascarade balingi ba distraire biso. Objectif na bango eza moko na nyoso misatu wana, objectif na bango eza moko. Oyo ngai na moni. Esengeli to réfléchir to fungola misu. Objectif na bango ezali ko exiger tenir des élections dans les délais. Souci na bango eza nini? Ba accéder lisusu na pouvoir. Ba accéder lisusu na pouvoir. Ceux qui ba accéder na pouvoir bango baza na pouvoir, biso to continuer kozala kaka na kati ya misère na biso, na kati ya pauvreté na biso. Ba oyo baza ba leader o bazo organiser ba marche wana, eza batu oyo basi ba accéder na pouvoir, bazalaka basala ba mbula ebele na kati ya pouvoir. Eloko nini ba memela biso, changement nini ba pesa biso ba peuple. Tozo continuer ko vivre na kati ya misère, tozo continuer ko vivre chômage, pauvreté, batu bazo souffrir na kati ya mboka oyo. Est-ce que bazo se soucier na biso? Bazo linga ba inciter ba jeune ba kota na balabala, ba tambola ba sala ba marche likolo na bango po bango ba accéder na ba poste, bango bazwa pouvoir. Et puis biso peuple tozo continuer ko souffrir, makambo zo changer te, même situation tozaki na bango, même situation tozo continuer ko vivre. Ba jeune na biso wana e kozala mobulu kuna o ba buka ba bisi ya transport ba tumba o ba buka ba bureau ba parti politique mususu o bazo inciter ba jeune na kati ya violence. Makambo wana tolingi yango te, tolingi yango te. Eza lelo tene boza na mbongo, boza ba riche, boza ba millionnaire, boza na mbongo ebele. Eloko nini bozo linga ko faire souffrir peuple. To tambola kana ba balabala pona bino, tango kokoma na pouvoir wana, boko kanisa biso. Bandeko na bino nde bakozala na ba poste clé. Bokozwa bandeko na bino boko bengisa bango de partout baye, bopesi bango ba poste. Biso peuple o tolitaki, o totambolaki na balabala pona bino, totika na kati ya souffrance, na kati ya chômage, na kati ya pauvreté, na kati ya misère. Boko yebisa biso le contraire te. Bolobela biso eloko nini bosalaki po insécurité ezalaki depuis bozalaka na pouvoir wana. Ba ane nyonso wana o bosalaki na pouvoir, insécurité ezalaki. Bosilisaka yango te. Bosilisaka yango te. Insécurité na est ezalaki. Bakuluna na Kinshasa bazalaki. Makambo nyonso wana ezalaki. Pasi ya peuple ezalaki eza ko continuer. Siko bino bolingi nini? Boza na besoin ko marcher, boluka bandeko na bino. Bozwa ba famille na bino, ba papa na bino, ba leki na bino, ba oncle na bino, ba cousin, ba cousine, ba boko régner na bango. Boke na bango na marche. Pona 5000 francs, pona 10 000 francs bolingi ba pesa ba jeune boka bela bango ba 10 000 francs na ba polo, ba tambola na kati ya balabala na se ya moi. Eloko ni boko pesa bango. Makambo wana tolingi yango te. Tolembi yango nazoloba. Tolembi na makambo na bino wana. Ce qu'il faut biso to marcher, biso peuple to marcher, to ko marcher pour les causes justes.
ba leader o bazalaki wana basalaki eloko te pona biso tokovote bango te tozo prévenir bino boza ba député to votaki bino po bolobela biso bo voter ba loi oyo kozala en faveur ya peuple oyo kozala en faveur ya population bino bokei kuna tozomona eloko ko changer te tozo continuer kati ya misère kati ya souffrance insécurité makambo nyonso ya mabe tozo continuer nango depuis boza kuna eloko moko ya changement eza te boyeba ke na ba élection oyo tokopona ba nouvelle tête batu oyo nanu bakoma na ba poste wana tokoinculke bango moral tokoyebisa bango eloko nini toza na posta nango bakokende kolobela biso bino bokozonga lisusu te oyo bosi bosali bambula oyo bosali kuna bino badepute boyeba ke ya bino suka ntango tokozala baélection bokoleka lisusu te mutu oyo aza depute oyo ayebi ke bavotaki ye peuple congolais evotaki ye mpo na manda boye soki osalaki likambo ya malamu mpo na peuple eke oyebi ke yo osalaki boyeboye leka na télévision ou bien organiser conférence débat lobela bato eloko nini osali panda 5 ans wana eloko nini osali oapporte changement nini mpo na peuple soki olobeli biso bongo eke biso boko tomoni ke non akameme abundaki mpo na biso asalaki boye avotaki loi ya boye oyo loi wana eza en faveur ya population en tout cas tokoki kovote yo soki bongo te bokoleka lisusu te boya na bapolo na bino boya na baloso oyo kokabela batu tokozwa baloso wana tokozwa bapolo wana tokovote bino te tokovote bino te tozolinga ba changement emonana tozolinga changement ezala soki changement eza te boyeba ke bokoleka mpe lisusu te tokoluka bato ya sika oyo tokotia na baposte ya kolobela biso likambo nini boye tolembi na makambo na bino wana bozokotisa biso na bamarshe wana bolingi nini na marshe wana eloko nini bozolinga Matata Ponyo Denis Esanga Martin Fayulu Moïse Katumbi eloko nini bolingi eloko nini bolingi bozalaki na baposte bo accédaki na baposte wana oyo bozoluka eloko nini bosalaki eloko nini bokoloba bozo dénoncer nanu nini bozo dénoncer nini insécurité mais tangu nyonso bozalaki wana insécurité ezalaki bozo dénoncer nini misère ya peuple misère wana ebandi na bino misère wana ezalaki ti lelo misère wana ezo continuer misère wana eza toko réfléchir biso moko ba peuple toko fanda soki toza ba proposition toko proposer yango na gouvernement oyo eza en place toko proposer ba projet na biso toko proposer souci na biso toko lekisa ba gouvernement eloko nini oyo ekoki ko apporter changement pour la peuple ba marche wana te po ba marche wana ebaluka kaka totumbi bise totumbi batu totumbi ba pine tosali boye ba violence bozo inciter ba jeune na ba violence bozo tinda bino nde bozo tinda ba jeune bazala ba kuluna bino nde bozo inciter ba jeune bazala ba rebelle bona eza incitation à la rébellion o bozo sala peuple eloko pe ya malonga boko pesa bango eza te soki pe bo accéder na ba poste wana ekozalaka mpona bino na bana na bino na basi na bino na ba tata mwasi na bino na ba cousin na cousine na bino biso peuple tokotikala wana to continuer kwa ko vivre même misère boye bisa biso eloko ni bosalaki Matata Ponyo zaki premier ministre pendant combien d'années ozalaki premier ministre na kolobela makambo ebele te mpona yebi te mais oyo ya Bukangalonzo na yebi projet ya Bukangalonzo oyo ezalaki ya nini ferme nini ya industrielle oyo baorganisaki kuna bapesi yo nde ozalaki à la tête o gérer yango okokaki kosala contrôle te détournement esalemi mbongo nyonso bayibi ekei projet ebandaki boye esuki na nzela projet ekufi tangu yo moko okoki kokontrole projet ya ndenge wana projet ya muke wana okoki kokontrole yango te soki bapesi yo sikoyo ozala président de la république o contrôler peuple mobimba eloko nini okokoka te nga nalobi oyibi te mais okokaki kokontrole te contrôle osali te batikeli sie en tête yo sala musala tala musala nini ezokontinue ezoévolue ndenge nini olandeli te mbongo eyibami mbongo ekei sikoyo ozoloba to marché pona ko dénoncer misère ya peuple
Oh, projet wana ekokaki ko diminuer misère ya peuple. Mais projet wana esukaki na nzela ebebi. Moïse Katumbi ozaki gouverneur kuna na nini na Okatanga. Ndebi biso eloko nini osalaki mpo na biso. Misère ezo continuer kaka. Souffrance ezo continuer kaka. Na Okatanga kuna tuerie. Eza makasi kuna batu koboma na mikolo nyonso. Insécurité eza kaka. Surtout tribalisme eza kaka kuna na kati ya mboka wana. Eloko nini ochangeaki? Ochangeaki eloko te? Hein? Martin Fayulu azwi mwana mwasi pa mama moko ya 69 soki 68 atelemaka liboso ya caméra kofingaka ba autorité, kofingaka première dame, kofingaka kolobaka n'importe quoi. Bato baza gouvernement yo mboso boza derrière mutu wana bozo appuyer bozo tindika ya sala ka mabe afingaka. Eloko ni bozo lakisa biso. Tolingi kimia biso pepe congolais tolingi kimia. Tokolite malembe jusqu'à ce que toko réussir. Tokolite malembe. Ba marche na bino wana oyo bozoluka kaka ba dégâts esalema. Bozoluka ba dégâts biso tolingi yango te. Toko marcher pour les causes nobles ya peuple. Pour ba intérêt na bino te toyebi keza ba intérêt na bino nde bozo organiser ba marche wana. Toyebi yango. Tosi tofungoli miso, tozo miso polele, tozo mona makambo osala. Tokoya te peuple congolais. Jeune frère, esika nyonso ozali, soki babengi yo, oh eside ebengi bino bokende kosala marche contre ceci, contre cela, bande konanga bokende te. Soki bapesi bino ba 10 000 francs na bozwa yango boti yango na poche bokende te. Bokende te. Bazo exposer bino pamba, bakopesa bino eloko te. Eloko malonga eza te. 10 000 francs na ekosala onini. Chômage oza nango soki combien d'années. Bana oza na bango zokoka kolesa bango te. Ozala otanga ozokoka kotanga te moya kofuta minerval ezate moya kofuta frais académiques ezate bala kopesa 5 000 francs 10 000 francs $10 pour kene ko marcher pour na bango intérêt na bango nde bazoluka intérêt peuple te peuple congolais to fungola miso to stopper makambo wana ba violence toko continuer kosala ma violence te toko continuer kofinga ba autorité te toko continuer kosala makambo mabe te. Toko fanda ensemble, toko réfléchir ndenge nini, toko changer situation ya mboka na biso. Ba prochaines élections, toko tala nani asalaki musala te. Muto asalaki musala nde akozala voter. Muto asalaki musala te akolongwa. Toko pona bilongi ya sika ba jeune mususu o toko inkike bango moral, toko ipesa bango ba idée ya malamu o bakolobela biso liboso ya parlement. Toboyi makambo na bino wana toboyi bo organiser ba marche wana na ba famille na bino bo kene kozwa ba papa na bino ba leki na bino ba tata mwasi na bino na ba cousine ba ya ko marcher peuple congolais elembi na makambo na bino intérêt na bino bozo luka en tout cas bokolia mbongo bokolia nini ba poste wana bokolia ngo na bandeko na bino boya ko marcher na bandeko na bino biso tolembi toboyi makambo wana toboyi toko solo na malembe. Ti changement ekomona na kati ya mboka na biso tokosola na gouvernement en place tokolakisa bango ba idée na biso eloko nini tolingi pe tokokende liboso toboyi makambo ba marche wana. Merci peuple congolais na yebi boyoki nga mukolo lelo tokosalela likambo wana marche wana ya le 13 tokokende marche wana te pe soki tokenda marche wana tokeka koyoka eloko nini balingi balobela biso balakisa biso nanu eloko nini baza nango posa. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.